Vous allez que vous allez toujours connecté na www.botestv.com pour Yangonde et Sika o besoin d'informations sur et net. Lelo Botest Ekita qui sous sur le terrain toujours pour vous informer kaka pona osa bino bolamu. Totambola qui peut qui micro baladeur concernant marche il y a le 25 février au Eutaki Koleka. Bolanda population denga lobby mais tozu batu mingi te pour peuple azlingi ko banga trop. Tozu ba que toza la démocratie mais puis démocratie yango. Tolanda. Bonjour papa. Tomonyo awa ko se présenter na bande ko balanda biso. Ba kombo nanga Patrick Dioka. Navanda na commune Bandal. Mais makambo tozo mona na mboka ezolekela biso. Nini susu? Bon makambo ezolekela biso ezaka makambo ya marche tozo sala. Tant tozo sala marche, toza na droit ya kosala, toza na 1000 droit ya kosala marche. Ya kosala marche, toza ba congolais, toza ba rwandais, toza ba congolais. Ce que toza biso toza la marche pour il faut ba changer le biso président toza na ye ba tolo ko mutu mususu avant de mutu ko vendre makambo normal. Na mini toza bana Congo. Tozo souffrir makasi. Souffrance na biso tozo futa banda ku cher. Tozo tanga pe cher, makambo nyonso ezaka cher na Congo. Bande na biso bazo kufa soki tolobi togesa marche babimisi ba soda na nzela. Ba soda nde bato bazo boma biso toke boma ba soda te. Ba soda za congolais. Soza posa ko boma soda te. Tant to boma soda za konga amunguna na ngata. Ngape na munguna soda te. Mais munguna na biso nyonso azaka muto azaluko alcool na biso. Mais ce que ba marche en bo sala pe tout mon la solution te boko tika karte tous la élection jamais to kotika élection to na bitinin te ba bina décembre élection ça non wana même biso musika yena minute aza sous président mandat na silaki il fallait pe a démissionner nde Mukabe wana a démissionner ye pe to senga démissionner kaka bongo lokola Mukabe a démissionner bato ba sepela mais Mukabe a démissionner ba marche te mais bino bo ça ba marche solution ça Mukabe mais Mukabe ka bato ba balokile a démissionner biso pe to zolinga e komele kaka bongo lokola biso to ça ba marche chaque jour azolinga ko tika te atinda ba soda tina ba hôpital bazo boka ba case na ba hôpital tozo souffrir makasi toza kati ya souffrance makasi mais tokotika tokolemba te toza kaka mbamba na ye. Mais vous pensez que solution pour na ya ke nzaka ba marche solution musu ezate solution tozeli solution pour ba mindele kuna ba c'est que yena ba mindele basa eloko moko bazolinga biso tokufaka bango baliaka bambo ne bazolela mais biso toza posa biso ka mukolo marche to bimaka na nzela asisa biso nyonso asisa bino nyonso mais ko lilobana ba suka poto kabona le mo lobana ngai suka ezaboye aza mutu azui trop na bato baza mopanzi ne bazo appuyer te alongwa te bazui pe trop batika pe bato mususu batika pe bato mususu bazwa. OK, le grand Baoba Toninto et ba tomoni ces derniers temps ba marche pacifique ça maman tourne à Kinshasa mais apparemment solution ils ont mon en té to éviter yo attend que moi na mboka moni que to continuer na allure wana to soit to la table élection ndenge seni a publié na mois de décembre. Bon. C'est longa en tant que non moi na mboka ndenge ba marche zo salema d'abord ndenge ndeko na biso nanga pesi biso calendrier électoral ezana ba contrainte ebele ponanga na sepeli marche et continuer ndenge wana parce que il n'y a pas l'éclaircissement côté yananga marche et continuer ndenge wana jusqu'à ce que tokende nani nga ndenge naza boy naza na candidat ou nga na lingi le monsieur Moïse Katumbi et non que non aza moto apesaka nga mbongo te na tikalo koma na province ya Lubumbashi tema naza na bandeko bazala kuna quand Moïse dirigeait province ya Lubumbashi makambo nyonso ezalaki bien et que non na idéologie na ye wana soki que non si se faisait que non Moïse lelo a commis président tout ira bien parce que tout l'embi pouvoir en place c'était un pouvoir de malhonnête. Pouvoir ya malhonnête. Voilà, pouvoir ba malhonnête mais tout le monde c'est comme si marche en nous va aboutir n'a rien. Yo siko en tant que moi na mboka. Tout c'est la élection
to continuer sur la marche parce que bato ba kufa dans l'entretemps. Bon, bato wana bazo kufa pamba te. Bato bazo réclamer droit na bango. Tala neti lelo, ça ne sert à rien de me présenter na lobanine. Tala lelo na fandi nazo mela gege euro 12 heures. Yo yebi Il faut attendre un bureau. Oyebite eloko nini ezotinanga mpona mela gegeo naza na kanda na makambo nini. Chose grave 2016 na pouvoir il y a le monsieur c'est qui ex Tatapogne. Non, ex chef du gouvernement onani Matata Mponyo. J'avais à peu près 2 véhicules, quelques motos dans Zela, tout marchait bien. Le lot n'a se retrouvé, Nazana Moussala, te biloko nyonso anesili, na komi mutwa milangwa. Biloko ane kiwa pikas. C'est parce que tout ne marche pas bien. Liboso to ya dollar izalaki 930. Tout ce que je faisais réussissait. Les lotos ya dollar izala crise eza partout mutu nyonso. Makamyo so mutozo salazo se retrouver. À quoi sert maintenir le président Kabila en place? À quoi sert maintenir le président Kabila en place? Ponanga to continuer kana ba marche ndenge wana, to continuer na ba marche. Les années ba pression tozo sala de façon que no ba respecter calendrier électoral. To continuer na ba marche jusqu'à ce que nan ba respecter d'abord calendrier électoral. Biso to choisir président Nabiso Tolingi ou bien député Nabiso Tolingi. Parce que la plupart, ce sont des hommes inconscients au bazan à pouvoir. Je peux le traiter comme des handicapés mentaux au bazan à Nîmes. Pouvoir, monsieur le journaliste, vraiment te comprendre quand même, choc. Merci beaucoup pour répondre à ma question Nabiso. Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Bapronaka liberté d'expression, mais bino moko bomoni ndenge peuple à lobby. Kaka 2 personnes. Sikoyo wapi liberté ango. Mboka eza mabe. Kaka bango moko bapesi bango bisika po basala misala, kaka bango moko nde bakeli lisusu kobuka. Ah, tozokende wapi? Botala bino moko ba salon oyo elongolaki chômage na kati ya Kinshasa, précisément na kati ya commune ya Bandal oyo bisika biso tokitaki sur le terrain. Eza kaka wana te, mais oyo biso tozwaki ya mukie lokola échantillon yango wana. Botala population pe ba coiffeur bango moko na ndenge bazoloba, bazolela. Bapesi bambongo na bango moko ka bato ngo babuki bango lisusu. Ngape naza parmi bato banda osala kote toane ko débrouiller. Siko babuki bino pona ni? Raison ni bapesi? Mama ba na ebité po babenga biso na commune babike bazo longola ba maison nyonso to ezo déborder na nzela mais etake biso to ape ba congolais. Biso to ba tumoro to débrouiller na nzela. Ba mitosili si ba classe mais misala ezate ndabo toza batu moko ngande na boye toluka na balabala awa bango bana ba poto bana bango bazala na ba vie ba bika solo papa zate na héritage mais ce que ba biso o to débrouiller na prince moi esili la biso na banzoto mbule beta tokimisa biloko bobwe to bunda awa ba classe ezosili la ka ba mbongo ezomona na awa ba parents misusu bazali awa bana bon batanga ba université kana ba mbongo ba luka awa ba misusu bazana ba bana bazana bandako soka bimite moyazwa ezate siko ba balingini toke ko simba ba machette po bana benga biso ba kuluna ba l'exception ba tele batinda batna ba prison to ndengeni loka to luka na balabala be ba mona biso to za batu mabe banda nyoko la peuple congolais komara obimisi boye bango ba mbango bandiko benga na bino. Siko ebandaki no ndenge nini babanda ko buka po bango moko te mutu bapesa bino place oyo. Bango ni bapesa batu place oyo avant cha place avant obima na prince faut que n'est pas autorité. Siko esale mara ndenge nini po bapesa bino ba place oyo. Tofuta ba mbongo na l'état
tofuta bambongo na l'État na commune na Bandal tofuta bambongo aba société pe ava opposé faut komano na société au solisi mukolo société po yende mutaza lié aza le roi neti toko ba neti ne aza maître ya koto nyoso donc kosolisa na eza kopesa mbongo kopesa mbongo apesi encore otie poso otie na absence na e na ordre na ete ora bengana siko bosolisi bango botie bozo luka luka ka bango na susu bovandi ka dale pamba ka boye bayeka briske babandi ko buka bongo pona ni siko pona yo loba nini pona situation o bozo vivre siko soki bango balingi ke to sala rateka bapesa biso ya misala to salaka to balukela biso eloko moke biso nda boye lukuta mabete nazana mwasi na mwana na ndako siko na mitwe nda boye na wasala te nake kuna baba pesa ngambongo na pesa mwasi na mwana balia na ndako to ndeni nda na futelaka siko nde kaka ba place ngo babuka kibino batiki bino lisusu bo sala menacer ba parasoleil baolo ba lisusu eloko te bazo ya ko benganaka se bayet bokimi se baleki bozongisi siko ekomi ora neti soki benemi baye bokimi soki baleki bozongi yalwa neti bosamusa guerre mo boye liloba suka pona makambo ezoleka bazola biso solution ndabo biso to abatu moto débrouiller soki balingi to luka to banda kosimba ba machette to banda kata batu na butu apo banda bela batu ke bakuluna akende prison bake ko souffrir bongo nde bango balingi to banda bima na balaba to banda révolter nde banda beta ba massas na ba gaz nde ba boma batu na ba balle perdu. Merci. Bango baza na nzela te lokola bino. Ouais bon pe baza na nzela espèce on est à l'état quand l'état tekela biso ne pe l'état tekeli bango mais ce que tu éviter bon ba tonga biso to tonga te ande ki muta tala makambo yo pe exception to bima jour ba marche ba jeune bova na banda to vana na banda to boya o sa mu pour ebika na place na mo be na ko tsa moi 10 francs si on a mis on est to komi be to ko sani ande ki muta to révolter pena c'est biso pe to bima na banzela ngo to sani makambo place to no bikila yango babuki babare biso ba cop to sani netinga mwana fo atanga te yano ezalaka te siko ozosenga na gouvernement ngoka bango momba pesa bino bango momba buki basala nini bino bozala bien bon pour la ngai nesu na ministre boye to na pesa okente pour na moka misale yati so vous a possible l'état le roi bika o za nzela na ye za place na ye to biso ba salon na ye l'état atongo biso ba sonne comme ça faut to chaque fin du mois aya ta suki 500 francs to ka ta suki mais biso ba travers afuta biso mo mo za bien pour la mise au sa neti nini soit ta zo na place na biso to zalaki mais babuki bino bien sûr mais bozongi kana ba place ngo babuki bino siko bokomo sala na polele bo bazolo bani bon jusque là balo belo monte to débrouiller ka buna ba parasoleil pour moi on va na palette moi aussi ma machette yati bon on est mo luka biso ba jento aussi ma machette c'est to révolté mais c'est to la ka décision ya nzambe lo nzambe mo katsaka mokonzi mo pa longola kaye to ba ko bima la balabala mais na ministre ni makambo ko mi boye to ebite to ça net nini vraiment ça la raté maman to lembi makasi ba luka solution bonjour maman to moi bazo buka ba salon awa eko elongola ki chômage na ba jeune bazo benga pe batu bazo teka o soit disant baza na nzela yo mo eza pona ni maman journaliste elo wana zolo na yo kaka ezo pesa nga mawa ezo pesa nga sengote pour le bana ne surtout ce sont les diplômés mais ça les alités ni les alités ba yo faire voir pour ça mo ba salon na bango bazo sala ba salon na bango le bazo sala ba salon na bango wana bo pesa bango ba emploi pour le commissaire ba sala mais misala za bilo zo buka bango siko bozo linga bongo bozo kuluna bendo bale ba kuluna to bako banini nde bazana ba salon awa dene kama ko azate ni nazate bozo panza lelo awa ba mama oyo lelo kisasa mwosa koma mubali administration mboka eza bien te tu vois qui la faute un moment journaliste pesa la réponse à qui la faute bozo pénaliser batu tale lelo to zali awa bana oyo ne surtout lelo kolia et comme devant des parents je veux mes parents toujours la misala te siko pona yo omoni penza que situation oyo ekoki kosila ndenge ni situation osila ndenge nini donc administration mboka a comprendre ye moko ke a échoué a libérer batu bateka na bango a libérer batu bavuna na bango
Un maman journaliste. Ba chinois batongi ko à côté nani nde mutu apesi bango place wa. Ba chinois na repesa bango. Est-ce que ça nini ezali autre gouvernement central mutu apesi bango. Est-ce ngana repesa ba chinois batonga wana. Ataye monter à dimension. Ça banne ba rotinda bango wana. Moi liloba suka pona ba mama o bazo souffrir na makambo koteka bazo kima bambangu na bato ba salon bazala na bandaku na abri lelo ba komi na saba parasoleil. Et là on a aussi na l'état na biso ayo que la maman na biso mawa ayo na pe bana ba salon mawa bazo sa bango ta bakata ta suka pamba bataka ta biloko na bango ba vandaka surtout moyen te siko ba kolia wapi ba ko vivre ndenge nini tout le monde to comme na conjecture. Journaliste. Merci papa. Car bango mo balongoli ba patriote yako kamwa balongoli ba patriote mais ba pesi ba paya batonga station botala bino moko c'est regrettable. Tozo kende wapi? Yako kamwa balongoli ba salon ba kimisi ba mama wenze mais bazui station ba cheka ka place o ba bengani bato bota ya bino moko wenzango ezata ya malongate ba mama ya bato bazo débrouiller pona koliesa bana bango mwa lipa mais bazo bengana bango lisusu pona favoriser bato o baza ya mboka te bolanda bino moko botala nanu wenze o bazata na courage o lobate po lobi lisusu bako bengana bango so baleki ba lobi bako kanga bango tala na ndenge peuple azo vivre. Botala bakumbi moto oyo babengi bango bawewa bazana esengo baza pe na mawa esengo eza ya ke bazalaki kotekela bango mikanda ya lokuta mais ya André Kimbuta gouverneur de la ville a trouvé les bango solution bazo sepela botala bino moko mais quelque part bazo lela ba tracasserie routière na ebité bakotambola wapi pe bapesi bango heure 18h bakataka 21h mais bazo banda kokata bango à partir ya 18h bino mo bolanda ndenge balobi. Bonjour yaya. Toyokaki ke bozala na problème a mikanda babanda kotekela bino mikanda ya lokuta botamboli partout pa bagoda motemo na ba André Kimbuta gouverneur à ville à Kinshasa sikoyo solution ni bo trouver pona ya te solution ezaki boy tant biso bando te ya mikanda ya lokuta wana to sele pere ko eba ba chef na biso ba même biso e pa koda habité mikanda na to bien on tabe biso e pa André Kimbuta après wana nde André Kimbuta eti na bandal habité mikanda wana hôtel de ville a autorisé en hôtel yango balongoli yango na mita oyo toza à l'aise à part wana à part roulage mais mamuso ezate o ba pesi bino mikanda sika te mikanda sika bimite balobi tozo zela nanu ti a nouvelle ordre mamuta roya ba bimite mikanda sika donc tolo ba ke boza ya ko sepela te meto sepela te pani Kimbuta ye aye apesi kimia parce que tozali nango et trouver solution siko tolobani to sepeli ya merci ya namoni bozalaki boza bato bopusaka moto bozalaki na problème ya mikanda babandaki kotungisa bino na mikanda lokuta solution nini botrouve solution de trouver tokenda yebisaka monsieur le gouverneur apekisi makambo esili mikanda batungisa biso esu te
eloko etikali awa eza kaka balobi bakanga moto 21h mais tomoni bapolisier bazokanga ba 18h ba 19h bazokanga biso fo bateme likambo wana. Mais likambo ya heure wana na bosala yango déjà kala bosalaka mpe barevendication batrouvela bino nanu solution nango te. Tosala première fois balobaka 18h kimuta alobaka tobanda kokota 20h 21h esuka ana minito sotemi ata na mola wana 19h bakanga yo 18h bakangi yo baulasi tokakasei koloba te na selema biso na selema tokumba sumo te na selema te bakomokanga biso pamba. Mais sikoyo mpona yango bosali nini mpona ndenge bosala démarche ya mikanda bozwi solution nango mpona heure sikoyo bosali déjà nini mpo botambola lese kasi bino moto okolobela biso ti ndenge naoloba boye so bamoni fo bapekisa likambo wana so balobi 21h babi suka 20h mais 21h nde suka ana mingi tokomi 18h bazokanga biso mer ile wana itungisa biso makasi tosepela te mutu nyonso tuna nzela awa kanga moto ezala SD ezala policier ezala roulage bakanga moto fo bayisa biso likambo nini bakangelaka biso po te tosomba mikanda ngo tozala mikanda nyonso tu complet ndeti wana za mikanda nyonso complet mais bakangaka olito tuna mpona nini bakangaka biso olito tuna siko mpona nini bakangaka biso na makambo etali nzela po tokimaka roulage tozala mikanda tozala banini nyonso tu okimaka roulage toza bana posa bayisa biso lelo nini bakangaka biso po tope tozwa solution po biso nyonso tuna bachauffeur aka tozaka neo moko po tokuma makambo etali circulation mpe na transport mbo monanga yango na alina sikoyo nani nde aza sense kokanga bino baroulage nyonso tu na ville nyonso to Kinshasa roulage nyonso ezala SD tozala nini nyonso tu bakangaka moto totuna siko nini nango ata bakangi moto oyo kaka atanga kolini infraction oyo kaka nakangi yo kende luka mbongo kende osala boye totuna siko nini nango bakangelaka biso po te tosomba mikanda yango nyonso tu elo nyoko oyo bapona osilisa likambo ya kokanga bino sans cause ke yango nanga lobi bayebisa biso eloko nini tokoki kosala po te tobanda osirikile bien na nzela tokimaka baroulage te po te dernièrement moto auti okufaka na selemba likolo nini kokima baroulage yango na tolingi toloba bayebisa biso eloko nini tokoki kosomba po te tozala nango babanda kokanga biso te. Ok, merci. Tantôt babongisi tantôt babebisi bino mo bomoni nayebi te nini naloba mariage ezalaka na 3 étapes ebandaka na coutumier ekobaka na civil mpe sukaka na religieux mais na heure ya divorce tozomona bato bakendaka kosuka na civil bakendaka kaka na leta mpona nini banegligeaka bisika makambo ebandaki tokendaki epai ya chef coutumier oyo aexplike biso très bien le pourquoi bolanda tunike libala soki panzani bawelaka kaka na tribunal mpona nini bazongaka na coutume te coutume makambo esalemaka na coutume ezala na badecharge te na mikanda te makambo wana bino nde boye na muyibi ya kolobo noki akoboya me yo oyebi ndenge nini niei na munoko na dibumu ya mutu yo oyeba solo biso tosalaka makambo na coutume decharge te signature te yo okei oyebi kokoya kozonga makambo ya mariage ezali coutumièrement ezali te ke religieux o na église o na état civil te ngonga ngai tata ya mwana mwasi na melikopo ya masango mwana na ngai ya mwasi apesi ngai natindi akei kobota akei kosala faye na ye libala na ye ezabeli show pesi donc pour ceux qui pas l'état et comme ce qu'on dimension que mutaza doute na bolingo na ye epai ya leta bokendaka bolinganaka na motema nga mwasi na ngai tozali na ye tokenda na biso epai ya leta te tozala na bana eloko ekokabola biso liwa bino bokendaka epai ya leta yo mubali okei kobala mwasi sima ozali na basi ye mubali ya mwasi aye kobala yo sima azali o tosala mukanda na leta oyo akosala boye po leta akangai cérémonie bosala na mariage coutumier wana soki pete baki badivorce boretifiaka bobongisa yango ndenge nini cérémonie wana tosalaka coutumière soki obalaki mwana na ngai ya mwasi bokei na ye aboti te bolibala ekufi boye mwana na ngai alobi boye naza na droit kozongisa biloko na yo po ozwi intérêt moko te. Ok, merci beaucoup. To respecter pe coutume
Potangu ba ya rozongisa biloko bazonga akara na coutume. Tokomi déjà na suka ya beauté sanfo na biso ya lelo, mais tokoki ko suki saboete sans pour autant kopesa merci na baenyoso ba soutenir biso. Là je vois oncle Diangi motema ya maman Henriette. Na moni lisusu président Eddie Disweme na USA. Na moni lisusu Pater Bea. Papi Bata na kati ya Chicago. Dr Kiapwai na kati ya Canada. Namoni lisusu nani? Coco Lumbu, Coco Elliot Lumbu na kati ya Philadelphia. Mbote na oyango wana. Na bosani ko Jody Kwizate, toujours na kati ya Philadelphia. Mbote na oyango wana na bosani Florence Bandou te, maman Florence Bandou. En tout cas, toi tu es la famille du cœur. Et tu es aussi dans le cœur. Maman Denise Kumbi, mbote na yo yango wana na kati ya Allemagne na moni yo mbote na yo yango wana et ma famille Zikondolo. Bonjour à tous les internautes qui me suivent à partir du www.botestv.com. Tokutani mbala sima na ngina bosa na notre cordon Tontu Noël pe équipe technique mobimba ya Botest TV. Je vois Roméo Bis le grand caméraman pe Denis Bouene na kati ya montage ya wow. Nabenga keka bongo notre technicien wow. Et je vois encore notre big manager Ado Panzu Fumwa Kongo Mana Fumu Kimbangu. Salut.